Shalom, shalom, peuple de Dieu, libota na papa na ngai, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ezanga bino susu se Rebeka na pusani liboso na bino. Pona ko mema message au papa pesi. Et pona libota na ye, pe pona ko partager susu au Saint-Esprit a pesi ngai matinga na motema, matisinga na motema pona ko partager na peuple na libota na nkolo, libota ya Nzambe. Bana o baza na montagne baza système babi bakokita te bon batikali toujours na ngomba bazozela koya ya Yesu Masia oyo alakaki biso ki akozonga mpona koya kokamata ba oyo ya ye. Donc toza toujours na montagne, vie de prière ekita yo te longwa yo te nde ekosalaki oyeba oyo ozali oyeba mabe na yo parce que molimo mosantu asala ape remarque oyeba conduite na yo na se na moi so tiki bonzambe. Donc kobeba na yango wana azala déjà sir ozala lisusu na biso te olongwe. Napesi bino mbote nalingi nazala na bino lisusu topartage bolamu ya Nzambe na bomoi na biso mpe nini Nzambe amemeli biso oyo ekoki koedifie biso. Avant nakota na message bien nakota na au Saint-Esprit apesi ngai na ocommunique molimo mosantu apesi biso euti na lola. Donc tobondela na Nzambe ya bomoi, tobondeli na kombo na Yesu Masia. Yawe Nzambe ya bomoi, papa mokonzi ya likolo mpe na se, yo nde maître de temps et de circonstances na tikita ona maboko no mama ona maboko no Nzambe. Yo nde osali nga kolo na vanda awa mpona partage na libota na yo. Nayebaka te meme kokola na ngai kino lelo oyo oyo osali na bomoi na ngai nazopesa yo ka grâce nazotonda okotonda. Donc matondi ezonga na yo Nzambe bolamu na yo eleki ebele na vi na nga osokoli ngo komisi ngai molobeli na yo Nzambe ya bomoi. Natiki message oyo na maboko na yo kolo esika ezokende na mitema bana na yo na bandako ya bana na yo kolo olobi ba oyo yo bayokaka mongongo na yo bayebe euti epai na yo kolo. Pesa bango Seigneur makasi longola kobanga kati na bango Seigneur, apesa bango nde molimo ya discernement bazala nango mpo bayeba na kodiscerne makambo papa, bayeba na koyeba oni bakokosala ya malamu mpo oyo ozwa nkembo na bavi na bango. Molimo mosantu nga nazala te yo nde ezala awa ya koloba na libota na yo mpo nga na koloba kopesa vi te meton oyo oyo komunika na famille na yo bazwaka vi mpe bazalaka edifie. Seigneur zala na ngai, pesa nga mayele ngao nayebi na ngai te Seigneur, yo nde moyebi papa, pesa mayele ya kopartage message na yo, pesa nga mpe molimo ya discernement kocomprendre pensée na yo papa mpona koyede bamisusu na yo bakokocomprendre te ndenge eyeli. Ozali Nzambe na nguya nyonso bayeba kolandaka nsima video oyo bayeba kolanda bakoyeme bakopartage Seigneur pambola mpe bango kanisela bango. Natiki nyonso na maboko nozwa kontrola nyonso na bondeli bongo na bi. Amen. Nzambe azwa kontrole nyonso ya balere ya mipepe abebisa milimo nyonso mikusa nyonso ya agitation lelo naza serie vraiment Nzambe asunga ngai nakendaki serie na ngai ntina suka. Amen. Nayebi te mongongo na ngai so eza na se base ya pe tongo oyo base. Nzambe azwa nkembo, Nzambe aza motema malamu, Nzambe aza motema bolingo. Donc naye kopambola Nzambe oyo po alingi bana na ye nde mingi. Ntango azoba Rebeka intercede mpona bana na ngai alingaka bino mingi. Ozomona yo vai na kozokasa Nzambe alingaka te alingi ota olinga nani yaza moto kolinga so biso te alingaka biso mingi ya mpona bolingo na ye nde atikaki lola ayaki na se amipesaki mpo biso lelo tozala oyo tokomi lelo. Donc Nzambe avant napesa Nzambe napesa message na osenga na Nzambe bolimbisi na misu na bino parce que lisumu oyo osali lisumu moke na bisa bino na monene ezalaka te. Mais soki osali mabe public faut osengaka pardon public. Soki osali mabe a cachette okoko osenga pe pardon a cachette. Amen. Nzambe na Psaume 32 alobaki na oloba onga na kotia yo loba onga na bio loba te koloba te. Oui bandoki baye na bango bakoko ya kotungisa nga mais Nzambe soka bite kende na TV ke ogangela bango na kindoki na bango eza Nzambe alobi ke ne gangela bango. Mais so Nzambe alobi te to lobaka te o Nzambe alobi te
naza mutu bomoto pe kokozalanga eza normal parce que na mutu na être aimé lokola bino nyonso nzambe na lola limbisanga parce que nga na yaki na vane nazo dresser na bandoki parce que tu m'as pas donné cette mandala ya koya ko dresser na bango koya koluba na bango nzambe limbisanga libota na yo pe balimbisanga parce que baza ana censé ya koyoka kaka esili l'éternel boyeba na kochange bavi na bango bitumba na nga bakomba na nga mosusu ezo édifie bango na eloko te yango moni nasengi yo pardon par rapport ya comportement na nga nafishaki na video oyo uti koleka avant oyo nzambe ayokela nga mawa alimbisa nga bino mpe balibota na nkolo bolimbisa ngai nayebi ke eza malamu mingi eloko na ngai nalobake oui témoignage na nga eza bien ezo édifie bato ezolamusa bavie bato me boyebake nzambe na biso apesaki nga message abikende te ya repentance makambo oyo eza koya yango wana ata témoignage eza yango te nokela bino témoignage esko nzambe asengaki nini bosala nini parce que makambo ezoya vague ezoya liwo ezoya maladi ezoya mais osala oyo ke ose repentir déjà après tozokoba na témoignage ozo se repentir oui témoignage édifie ngai mama Rebeka lekela banzelo nga mpe na ba difficulté kutu ya ye eleki yanga nga mpe yango eleki ya ye même nazala kondimaki nzambe asaleli akosalela mpe ngai mais l'essentiel oza na oyo nzambe asengi biso tozala parce que tobebisi na nzambe tobebisi nazoyebisa bino ya kobebisa tobebisi makambo ebele na nzambe ya bomoi ndenge toza boye yango nomoni na nzambe ofu tobongisa bayekanga ngai tobongisa na nzambe tozala bien na nzambe mpo nzambe apesa biso bomoi ozomona bomoi nde akopesa ngo na bato babangaka ye abi akobatela bana na ye me yo oza bana na ye otosaka ye toza mwana na ye obangaka ye te ozomona le problème esika mabe ezali yango wana. Amen, peuple de Dieu, amen, amen, amen. Nataki pose nzamba limbisa vraiment likanisi nanga comme na wumeli na ebite molimo mosanto osizir nga aozwanga bolimbisanga bo moni numéro na tiaki wana eza te ke poka makambo mosusu bakimba eza pe ba remarque okomi commentaire okomi ekosunganga place ya commentaire loko eza te koma commentaire na yo na WhatsApp ekomela ngai parce que tu bando okoma commentaire na video eza po mokolo commentaire ata commentaire na ye ayeba berere na ye yo pe koma erreur na nga na WhatsApp na omona ngo na ozwa na ngango donc repentance moni nzambe pourquoi pesi biso repentance Bible ezoloba na biso Jacob abundi na bato abundi na nzambe alongi Bible beti elonga ya Jacob Rebeka olokinga na repentance sincère yango esaliki tomona na ngai na yo na repentance sincère mutu na mutu aza na esika oyo akosimba nzambe mais soki oyebi ke nzambe akopesa biso repentance parce que na temps oyo bandeko na nga tobebisi makasi tosali mabe ebele mabe tosali ngai ka na yo toza témoin ngai lokwa bapesi nga repentance nzambe akosala ke repentance yango ekolobelama na baforme ebele parce que eza oyo ye nzambe apesi nga soki apesi nga kende kende okunde na moke kosekusa bakufi me nga tongo deya nazokendaka mais lokwa apesi nga repentance ata na témoigner repentance ata na sai nyonso repentance tokosi repentance mpo repentance oyo ezaka mpona yo te mwana EVD TV repentance oyo fo ekende mpa bakonzi repentance oyo tozoteya fo ekota mpa bapaster repentance oyo tozoloba fo ekota mpa bayembi repentance oyo tozolobela fo ekota na domaine nyonso bato basimbi kisi na komboka ko nom de Dieu bakosi peuple na ye bapaster baosalela nzambe te bakoti na loge babandone bolingo na ye ya bolingo ya liboso bakimi nzambe basundoli nzambe me koto bakei kuna bazwi makambo na bango bazwa kokosa bana na nzambe awa au nom de Dieu yango moni ke bazoteka évangile parce que baza lisusu ya nzambe te parce que nzambe olobela bango ke mwana na ngai aye po abika nga na tie na nzela na yo yo kesenga ye mbongo ozomona nzambe akobeta ye
ozomona. Mais lokola baza na bango nzambe te yango bomoni mpe baza sa pitié bazoteka yango parce que bango bateki bilimo na bango balia banie bango babebisi na butu. Mais bango siko baya kopesa oyo lobi kofeli mpe baza na lobi kote mais bakolia nde mbongo nde balianga mbongo basasanga ya kosasa yango wana tala moyen fo tika ke omoni ka mutu bo okei komoni mutu bo okei ko expliquer ba vie na yo o expliquer bo mo na mobimba batu musu batabandoke obetele vie na yo betele vie no silisi yo kanti ozozela lobi ko aye ko maudire yo susu ayele sous malédiction ayele sous passe oyoki bozala mayele avo betela mutu lisolo ya vie na yo fu molimo mosantu asimba yo pe atinda yo kosalaka na yo moko te nga nasali na nga moko mukolo mususu ba pasteur moko baka mibale pasteur wana sengi nga napesa ye napesa soki 2500 € pour nazwa lobiko ka ya ba mari de nous pour nazwa lobiko ya makambo na nga pe comme nazaki na posa na teka bakabelo na ngai na kesomba ona Inde na kesomba ona Chine posa ezalaki ya mukanda makasi magenza mbalo baki opia mukanda na mona azo wumisa ba pasteur batianga loboko basimba nzambe basimba e batoucher nzambe ozomona basenga 2500 € na binaza ngoti papa naza na 1800 nazwi 1800 na ngai bandeko natindeli papa basali ya nzambe wana bakende ngomba bakende kolelela ngai pa tata po tata sunga nga vina ngai fongwama ba mari de nous balongwa na vina ngai ozomona mabesila bazwi mbongo ya balie kitoko sikoyo eloko nini ezoleka malgré napesi bango mbongo bango bakanisi ke nga na mbongo nzoka nga eloko esala nga napesa bango mbongo eza parce que naza na posa mokanda noki basunga ngai nzambe alakaki nga alobaki me mpo wana ezokokisama te mpe na bamari de nous batika vi na ngai mpe nde banda obetanga na butu wana na bande kosufri na ndoto biso bablende moyo oloba ezali te bozo comprendre. Donc nyonso wana emataki ngai to basengai mbongo bakende mpe ngomba balelela nzambe action de grâce na ngafreza ya mutu yesimba nzambe sainte soit bifuna pesa pendo naza na s'agit na defa mwende batinda biso na baniongo tant que yo za na ba problème wana eloko osala te na tindi mbongo na nga ke nakoki te mbongo mpe kokobundela nga ozomona napesi bango mbongo wana balie to balie mbongo wana pasteur aye kobenganga bimama nzambe alobeli nga nde naza boye nakoya poto na nzela na yo bozoyoka nakoya poto na nzela na yo nga mona nala na ndako ya leta nga mona ne mukanda te pasteur nzambe akebakisa nga charge ya pasteur charge ya balalanga nanu nazwi solution na yango te pasteur susu alobi nini akoya poto na nzela na ngai bozoyoka nakoya poto na nzela na yo ngana otokosala ministère moko ya munene ngai na yo pasteur nzambe mutalobi o nzambe alobi ngai ya poto nzela nga tamusu papa pasteur akanzana na mbongo nde na pesi bo na kobengisa papa pasteur na poto ozomona nde papa pasteur bakie sikoyo bango mibali wana bazwi 1800 bolanda bazwi 1800 to wana repentance ya na bongi te pe to pesa message na ebite pourquoi nzambe alobeli bino likambo papa pasteur to bazwi mbongo na camarade na ye moningani pasteur awutaki soki mboka oyo nini oyo pasteur ango alekaka na bachaîne mpe kaka kombo na ye mpe kombo nende ekimi ngai ozomona kombo nende ekimi ngai ozomona bapasteur oyo baleka na bachaîne minene oyo biso totala tolandaka wana bolandaka bainfluence wana te koma nango cope eza cope mona mpe journaliste akeluka nde pasteur be papa yaka avandaka tosala mwa masolo awo ye mpe atalama YouTube afuta ye pasteur pe ba o ba ozala faible beswe kozala faible ya kangi bango bozoyoka bosungi ye pa zuma solo alesi pe mutu na ye ekomi cop na bango bozala mayele awa ta bozwa ba vexé te bokozwa boyebi ebele mena ba bozya ba vexé pe oya kaka moni mutu atindi nga pe ba vexé to na koma poser susu na pe ba vexé comme ba message ebele na bimisango mais oyebi ki ton vie de prière ezala mwa bo toki ba la lola to na omata la lola mais susu ba victime no ya boza patient to na ndela ba matière ebele to lobi la bo yeba makambo ndenge ezotambola na mokili nzambo batinde bino pe basakoli ya nguya mosusu ba mayele makasi ba pe ba yela bino ba vexé ba vexé lokwa bolinga ba vexé ezo ya leo pe na ye na vexé malgré za moko mais aka vexé na vexé moko mais a vexé
Bino bolinga ebele wana okome diverse pesi biso vite boyebi bavexe babanda osope biso lokola mai bandumba boza mayeli nga mona mondi balongola baze baotya baze meta bavexe na monoko enga ndeko na bino nza bapenga message fraîche ya repentance oyoki me na bando yata na vexe ata moko medifie biso esunga biso me ate eza bele te bozwa kaka boyoki boye na kaya monene na biki wana tendance okoba bavexe ebele mosuka vexe mona kai monene wana ekosala eloko te essentiel tozwa vi na vexe wana boyoki lie na ye na moko tozongi paster ntongo balienga mbongo bapaster siko mibale wana bakei kisi bake na kindoki paster akanisi nga na mwasi moko na fwa kaka yaya na fwa mobola moto alalaka awa na poto ye poto pesa melina te bapaster babi tosengi 2500 apesi 1800 seke ya na mbongo donc moto akokanga yeyo moto akoinisie yeyo moto akolesa kindoki na kimokolo yeyo osola na ngai bapaster bakei bapaster to bakekisi nzambe obomona nzambe ndenge alinganga boye alakisanga makambo soki alingi polele boye siko ta makambo eleki nzambe siko azwi Rebeka oyo anga azolakisanga Rebeka mosusu mais siko na mwasi mosusu na komponaki siko ezanga de paster wana bazolinga siko bainisie ye baenekeko na bango bazosala siko makambo bazoloba siko ya aloba bongo siko ngai na ye wana ngai siko na ye siko bapaster wana na bibino boyebi ke mwana azaka mwana moko oyo mama na ye kokomprendre nde siko bongo eskisi kezanga mwana azaka mwana moko mama natika na mokili mwana azoluka nzambe makasi mpo nzambe asunga ye siko ayepa na bino mpo bosalisa ye ndeni bino bokomi susu boinisie ye moni makambo ntango nazoloba na bango na ndoto wana siko nayebi ke ezanga na oloba na bango na ndoto me oyo nga na olobela eza fi moko bo wana nde molimo yako faire comprendre ke eza ngai mpona balinga siko bainisie mpo bazwi faible na bango nde baya kokanga bafaible na bango na poto bayeka na ndobo na fili babwaki oyo aza faible adindi botika makambo comportement bazaka so bomoni paster moko aza na YouTube wana aleka na nguya bino nyonso bosopani bokepana avant bokendi pa mon paster abimeli bino na Kishasa to abimi na mokili botuna kanzambe bino pe atako sensibilité leki boliko simba bamisuba na milimo ya piton bazo témoigner na milimo ya piton ezala basi ezala mibali to bondela yango na bi vie de prière ekola bonzambe soke koli molimo mosato bana ko lobano longwa place wana yete yaza ngate boyoki eza bongo nga pona landa mutu mona pe même nzambo abendanga matoi ozomona zala sensible na molimo mosantu zande na écoute ya molimo mosantu lukango na nzia losambo bondelaka mingi makambo ezo yao ba YouTube ba téléphone to yebite soki kozala kolisa via ba prière yo moko na ndako bondelaka mipelisa moto zala femme de feu femme de prière oyoki bongo parce que oyebite ngonga mususu tozala biso nyonso mabe kochi siko tozomonana te tozoyokana te siko yo kobondela ndenge nini yoki makasi mabato si siko na ozwi délivrance te to se repentir nzambe azolinga topusana pemene ya repentance ye moko yebi oyo akosala na nsima soki to se repentir bien ozomona nde na bandi kogangela bango bapaster bayoka te comme ngai nayebisaka bino bandoto nyonso so bato bazoyoka ngai te na raison nabundaka bamo matata ezwi nga wana nakanga de paster wana na tuta bango nayebaka te nzambe alongola ya mabe atika oyo ya malamu atika ya malamu nga moto akobetanga boye te mpo nazanga na raison fimbo bonga na mokongo ya zoba wana vexe da ngai mpe nazwaka ede ngai nabeti zoba donc c'est ça nabeti paster wana to nabeti bapaster wana mibale bakei batiki mwana mwasi wana apres nga na baluki boye na bandi kozonga mama na baluki batindeli nga mbwa tala mbwa munene na biso bino fo bomona mbwa wana sotela nga yakanginga awa pa ntongo akanginga soko afungoli monoko alinga swanga awa soko ndenge afungoli monoko wana boye ekokokangama te etikali eka boye ntina ndoto wana etikali ye monoko boye ntina sutuki boye na pongi nga Seigneur merci po bateli nga baswinga te
ozomona nde nzambe abandi ofungolaka ki bapaster wana oyo bazwakinga mbongo wana na osambelaka bango baza ya ye te. Eza de paster wana oyo ngai natindela mbongo bakota losambo mama balobi na ngai bokeba na bato mama babi tomata ngomba mama baintercesseur nana groupe baintercesseur tala bandeko bato wana bana molimo moko ya koséduire bato mpo bokende bokasa bana groupe intercesseur bazwa sujet no bapesa baintercesseur babonde mpono bando loba makambo wana bando tinda mbongo banda bapesa baintercesseur yo ozobaluka kaka na likambo kutu eye pure eye kutu bababongo na obandela te eye matata lisusu osomona eye matata biso moko sikoyo tozosambela oyoki nga biso moko nga nazwi délivrance tozosambela biso moko banda pe koprovoke bagene banda koluka nzambe na bosolo nzela mosusu oyo nzambe alekaka merci na servante de Dieu nzela mosusu nzambe alekaka eza na vérité pe na sincérité na yo ozomona mpo kokosimba nzambe motema mpe malamu bongisa motema sa compte aussi na délivrance ozomona soki oza motema pembe bible ezoba na psaume ezalaki na bayika moko tina komi na mibale bible ezoba na psaume aza motema pembe na bata motema pembe alinga bata mitema mibale te motema aussi compte na délivrance na yo ozolanda bondela nzambe vie de prière na biso fo emata yo ozosambela te yo ti lelo ozokima vers bato lola siko soki ye yozwi délivrance te okadi si okota lola donc yokanisa nde ovandi wana ke nasambela na mwana na nzambe na ndimela ye lokola mokonzi mpe mobekisi donc yokanisa kokota lola bo bakretien oyo batikalaki oyo bazalaki na biso le 10 oyo bazalaki na biso 5 bakoti 5 batikali yo oza parmi 5 oyo tokokende oyo mponga na oza deja alobi na ngai moninga alobi na ngai masumu no elimbisami sala attention oza na mokili oyo donc ngande omonanga bamasumu mosusu nga na nde obaluka nango wana ekomi boye mosika na nga ozomona abi ozalaki ozelanga esika mabe mais siko ozozelanga na esika bien nga ndeko na bino nalongi butu yo mpe folonga butu olalaka mingi opesi importance na bapongi mosala na nga poto ezangisa olola te poto ezangisa nzambe te ezangisa olola te nga nasala mosala ya butu kasi bakangi okuna po bonde baninga baoluka nzambe na butu yo osala mbongo l'argent racine de tous les maux babanga bongo ozomona tosambela nzambe na bosolo toluka nzambe nzambe balukaka ye lola oyo foluka ngo lola baguerrier lola mboka baguerrier ye moko azaki guerrier nzambe oyo apesi bomone mpo na biso yo opesi ni mpo na nzambe ozomona nzambe atiki lola mpo na bolingo na ye akiti na se alakisi biso preuve d'amour nzambe atikaki likolo ayaki aketelaki biso na se preuve d'amour parce que aloba nalingaka bino mingi oza na kilo na miso na ye apesi bomoi mpo na yo Esaïe 53 molimo waw bavexi 3 koma lelo kai kotonda ozomona nzambe ayokilinga quand même mao ozomona ozoyoka nzambe apesi bolingo na ye bomona Esaïe 53 na bolingo yaya bolingo nde elongoli yo na lola ekitisa ye na se yo mpo na bolingo ya nzambe na yo dojo tika nini mpenza osantaka mpenza ke eloko pende kuta ngai bandeko na ngai nakosa bino te ngai na bino na vérité parce que pourquoi yaloba ba makambo bo nayebi so na mwasi me nalingaki ekobo mingi nga nalingaki ekobo mingi so na masumu oyo eza préféré na nga ezalaki nde ekobo tala kaka nga na oyeba te wana nano nayeba bonzambe te yokanga nzambe asunga ngai na vie na nga funa sala pornographie bozo comprendre c'est que eza lisumu oyo nga nazali koadore yango ememaki nini liwa ebomi badon spirituel ekati relation nga na nzambe esasi nga ya kosasa ozomona parce que les sel mpe esika satan avandaka ezaka wana na makambo ya mabe wana na sexe nde satan avandaka yango ozomona bamari de nuit ka baoyela bayelaka nzoto na yo bazwa kopikola bazwa kozwa mais bokeba bachrétien mari de nuit nayoki bino mingi nayoki bino tellement nayoki bino kovanda ngani aza so nayoki bino avai na bando olela nzambe ayoka bana ne mawa nzambe amatisi ngai ce sont les distractions mari de nuit
célibat, 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 célibat. Kotaka libala. Yo, kotaka libala. Lola te libala kaka. Age. Nozui na lola te. Ozoke wa. Okota te so ozui na lola te. Pokuno ke wa obunga su bien. Ozomona. Ndenge toza boya lola nano numéro 1. Biso nyonso mise à jour to bandeli vie. Oza écoutez lo 50 ya yo bandeli vie. Bonzambe mata. Soko zui lola apo kota libala. Soko zui lola yango nzamba opesa o esengo pe na vie oza les rezu. Soko zui délivrance nzambe esiko kokote kosunga yo kopesa mela yo. Kokatisa te libala na bino monaka libala na balte poso bala. Ya de mabale mabala. Yo zo kota libala ya nzambe obia ya yomoko. Neti batumsu lelo ba signé azozwani mobala zoba nzamba ko bongole petit à petit nzambe ko sambela ko changer yo kendo ko changer ye o changer na système a famille na binote o changer na hôtel te o renverser te gédéon ninga renverser ki a construire yo renverser na note o lingo kendo ko zo mobali moko susu baza na famille ma pe yo ko renverser hôtel wana ya bino moko na ko kite o kendo renverser kindoki pe kindumba mabe na ye nzamba ko bongola ye yo bongola batu combien yo mona no bongwani te yo bongwani te yo mona bongwani te to vandaka ba posa nini mataka yo posa ko sambela o poso zana mobile na shiri na ocha kingo na likolo na ye olaleli wala olaleli wana ka poso benga ekaka mo seigneur ndenge Sara benga ki doko tiela Sara libaya posa nini mataka yo posa lo sambo fo mataka yo na sambelité na bondelité mama tongo yo zo sambela te biso koto to pelisaka moto moni biso mafuta ezo mata mafuta ou les mata mobala libala tongo yo kuta ekuta biso na chaleur wana na présence netokei mais yo zo kanisa uzana papa abana yo zo kanisa bota yo zo kanisa obonga yo zo kanisa nyoso wana bonzambo chango wapi yo dejo pesi nzambe nini o esimbi nzambe toucher nzambe moninga vie aki elengi mena tala on biza pamba vanité Salomon loba yo zongai mais moi zongiza te parce que na yaki na mission ozomona na kutana bino ozomona opesa nzambe nini o nzamba za swa tala bi mwana ngalinga vie mingi mwana ngalinga ki le monde mais aujourd'hui abandonner monde abandonner mokili pona nga ata ba make-up wana sala biso kitoko wa utaka nde uzasko bwe tisko make-up baba bongi shopinda bacho make-up oniati ya yo wantu bi yakabelwa mai bako biso kabela mai ya lise ya nini ya coupe ya nini o batara banini wa oui mais yo pesi nzambe nini biso to pesi nzambe nyonso azwa déjà surtout ba biso to zwi litomba moko te to zuka ba reger na makambo nyonso échec na makambo nyonso longwa na distraction ba mari de nuit longwa na distraction ya kindoki longwa na distraction ya mama leki nyanga bundisa kanga tata mwasi papa kulutu noko na longwa na nini na distraction wana kota na adoration et comme biso bo yesu aye ya yo zangi lola ozoki na enfer olobi nzambe ba démon ba kozala kaka bitumbe kozala kaka Satana kotika bana na nzambe kimia te komba ekozala kaka mais bunda komba na adoration bunda komba na louange bunda c'est une arme qui français pardon zonga boité yoranga na ba qui est fort et ça arme moko ça makasi ozomona biso skoto ozobunda na lamentation mayamis ozobunda na inquiétude ozobunda na ba doute ozwa jamais elonga yo mo dejo benga ngozo ba mama Rebecca na oyeba te soki nzamba zo yo kanga so yo kanga te oza de na doute oza de chèque ya ba olongo ozomona ngala zala msusu so na yebisa bino secret moko soko oza na ba problème bakanga na prison babeta koza na prison na bo ba vandela yo kande ba vandela wana ba oyo kosiko zo yimbo zo doré ozomona na bakombo nyonso awana se komboleki Yesu ezalite kombo na Yesu zanguya lobiko pesa ka bomoy ozomona ozokumisa indenga benga ke général l'homme des Aïe 42 général mokonza mapinga na lola waso na obinela ye siko to na binela kanzambe
nga babeta nga na butu to nga na binelaka nzambe nga na prison ya bato ebele bakanga ngai to nga na azokodore bandeko nga mokobomona nde na binaka akomi nzambe alongola makambo sume basekele ezali monika talaka so ozalaki yanke waki sikoyo yaya sikoyo okomi na bonzambe sikoyo obinela nzambe bilo mosusu naniataka molimo mosati mpoka sekaka na ye molola alobi na yo po tuna nzambe ana bata boye wi nzambe ana sorti nyonso ya bato omona te na masuwa noe akotya baespèce nyonso banyama nyonso ya lolenge nyonso ana bato ya lolenge ebele mutu omoni mpe mutu chrétien obi mutu mpe bonzambe ezali yaya eza ozomona mona nini nanga na bulu yekendaka nalongi molili nalongi butu baolokanga nga mpe na debu tala lobi na prière alobi yango mona tiaki te parce que nayaki concentré parce que tolinga totraverse tokota 2023 na opréparé 2023 na ngai oyo nazwi te ya 2022 pesamelanga lobi na butu na obundabunda nakomi na ba 3 heures ekeke navandika na kiti awo siko nalembaki deja navandi siko kovanda navandi nakangi siko miso nanga bomoto siko miso ya molimo na olukaluka mpo ngai alukaka ke mwana nakangi boye na miso nozotalatala mo nde so tozwi kamera nde totalaka boye oluka eloko nde ngai na miso ya molimo naso navandi nazoluka na oluka miso nanga mpeke beta demo azotala nga bandeko toki mpenza nzambe oyoka ngai tuna molimo mosantu wa biso natala boye namoni mpenza demo otala nga boye miso ya mabe demo aotala nga ngabi demo azotala ngai nafungoli na miso yango bien nakangi su miso bien molimo mosantu atyanga loboko boye donc aa na kota fenêtre apesi ngai direction ozomona yo kobundaka tyanga te nabeti baflèche ya moto boye ntongo ozobeta boye aza nsima na oyo molimo apesi yo direction atyanga boye ntongo atyanga boye na comprendre ke aza na fenêtre nasengi bapsaume 18 nabendi baflèche ya moto nabendi baflèche ya moto ya na niati yango na miso anafongolela yenga tata fomona nalembaki mais fomona courage nazwaki na sauter na kiti ya lokwa jaki ting na bandi nalandi na baflèche ya moto ozomona longa butu miso ya molimo efungwama yo pela moto malgré mari de nuit yo pelisa moto omoni ko mama oyo olotaka noko oyo olotaka tata mwasi oyo olotaka mari de nuit oyo olotaka yo yokuta bango ndeti ngai ya famille na ya nakuta ye siko ndenge oyo yokuta ye oza mwana bonzambe no na se bondoki na bango ya likolo siko vie de prière no fe mata yango natika no vie ya masumu mpo oza de na se siko yo oza na se ozokoba su na mabe siko vie de prière no bando komata petit à petit au servante na ndo bisanga mukolo okokoma élevé na prière okomona yebisa nzambe apesa o bato babeta yo yebisa nzambe siko ayelo bango yo pe tuta bango mwende ando enseigner c'est ça bonzambe mata bonzambe mati bato nyonso lelo na moni lelo na koma komona na butu mais nazaka komona nanga bango te mais tellement prière mati bonzambe mati so na teni na vandi na prière avo na lala mbala moko te moi to na vanda kana na kangi misu ko na gete na ozela bona miso molimo omona pinza mbona tsanga ndoki ndenga zoya membre moko ndenga zoya ye moko ayebi na oloba mona oya so otala ndako na nga likolo boye atala donc amoni ke ndako ne yangwana donc azoya siko po amatelanga bayaka pe mona ofungola ndako na yo oui ngana osala nini na mona ntongo akoti nga mpe natuni oke wapi nalamuki siko na otelemeli natuni oye wapi nabimeli ye na chambre nalandi ye awa obe nazwili ate eloko moko awa na niati ye yango ata awa zolanda moto nabengani nakelala nalali na kimia longa butu nga mpe bande kobeta ngai nga mpe bande nazalaki na baprison nga mpe makambo ezali kosimba te échec sur l'échec nzambe alobi apesi mokanda me na butu ozolata bandoki bazokende kofuyaka obeteli moto oza na ye lisolo yokanisa motu malamu nzoka andoki azokende kofuye badossier na yibi yo papier bango baotalaka dossier eza incomplet bazwango batiango mopanzi ou bien bake frappe aveuglement ou bien bake kolongola badéclassaka badossier ya bato ozomona bato tozalaki oparte nyonso wana nga mpe nazalaki mais natikaki adoration te natikaki louange te natikaki te kotambola na sincérité natikaki te kobanga nzambe bavi wana masumu wana ekobo to masumu to bavortement eza loko te liboso ya nzambe oyo soki oza na bosolo osengi repentance obandela vie ya sika mise à jour ozomona bakonzi baboyi nzambe bayembi chrétien batiki nzambe yo yoka miziki nini miziki epeso vite epeso posa osambela te yo yoka nani batiki nzambe
Bon mona batende bakoma kwa ba Jezabel na manzaka batiki nzambe lokwa ba sirène des eaux batiki nzambe bonzambe ana kitambala te bonzambe pe ana message et sa vie bonzambe ana robe mulai te po bato nyonso balata ba robe mulai bato osala ekobo na kati ya robe mulai wana ozolanda bonzambe zana o moto azo communiquer na yo est-ce que zo peso vie est-ce que yo peso pour so sambela est-ce que yo toucher est-ce que yo se retrouver est-ce que koyoka oyo yoki na memi na présence ya nzambe c'est sa vie olanda moto peso pour so sambela olanda moto bema bonzambe kola ozomona c'est ça toza wana na repentance sincère luka eloko moko oyo lingaka mingi pesa nzambe yango na pesi nzambe vi na nga na lingaki ya masumu po na ngai ezomema nga na liwa nzambe tika te ebwakama na moto na sakrifie yango ekende mosika bomoi na ngai na tiango mbeka na pelisi moto na tumbi yango viekobo na tumbi yango ozomona na tumbi yango biso fiancé to bandaka to suka mabe to bandi na debi to banga nzambe maintenant nde to se retrouver na masumu to bangi nzambe ngote osomona alongwe bato ebele bazosalela nzambe bandeko nanga baocha bazemi biso moto moni nalinga otanga bakombo bate poko edifie bino eloko te to moni yango bapaster mosusu bazalaki peto nzambe alakisi biso nde bakomi sali te bapaster mosusu bazalaki bien banzambe alakisi biso nde batiki bakotisi babougi bakomi osangana na bato mabe susu ya science l'argent mbongo ebungisi bato ebele posa nzoto ye naona bonzambe posa nzoto siko ntongo omonani kaka na tv bato nyonso bazosolicite yo mibali bakomi mibali na yo bana poto okanisa babengisa oyo na afrike oza na bonzambe no batela bonzambe ser batela bonzambe frère tuna biso esika ememi biso ya totutani ana ajinyama tutani oyebi ajinga na banda makama mabe te zonga na témoignage nanga banda na premier âge na premier épisode ndo oyeba nzambe oyo apesi biso psaume 69 communiquer utilola psaume 69 ato anazo communiquer wuti le ciel amen communiquer utilola psaume 69 nzambe alobi nini maladi moko ezoya ekoza maladi ya pema eza maladi okobebisa bapo ya bana miki bapo baexema banini wana ya maladi ya kindoki yango na moni ntina mama fo yo sambela mingi po batela famille po batela vie de prière papa eza na se yo mama pelisa moto bamama ndako esimbama na bamama bendele koya te bamama bolonga butu mama bolongola fatigue yesu azozonga topelisa moto bana Sion toujours na montagne repentance mais toujours na montagne confession toujours na montagne tozoluka nzambe oyo tokomoni mpe tokosimbe tokotatola elonga basirene baye bazwa kopakola bato biloko nini yango so bapakoli oboye okomi na maladi étouffement soki orespire babiloko wana mopepe wana okomi na maladi ya étouffement ezoboma mpe bato bakufa lokwa banzete mpe banyama nga namona deja liwa makambo oyo liwa makambo nga namona ngo bato bazotambola na nzela pu akwei bozomona pu akwei bato bazokweyaka lokola basoso yango na banzambe pardon infraction eza mosika vi na nga pardon mpo nzambe alakisanga bainconvénient mosusu ekoboma bato eza makambo mosusu ozomona mosika bomoi na biso nayebike bocomprendre bato bakokufa na maladi wana so oza na mwana bando obela maladi wana bondela nzambe ya maladi oyo basirene balekileki batikitiki na bakati ya bandako nga deja nzambe alakisanga oyo bato banda obenga corona wana nga nzambe alakisanga yango na fenêtre ndenge elekaka ozomona omoni forme ya bama totala filme ya Moïse na bafilme oyo totalaka na filme ya Moïse boyebi ntango nzambe atindaka basoterele bamabanki bomoni vitesse ya mabaki ndenge banda koya na filme nde totala nde nzambe alakisanga na fenêtre ndenge maladi wana ezoleka namoni mpena na ye na fenêtre nzambe alakisanga tala coronavirus yango kapi oyo api ya vitesse ezo epatani mokili mobimba ezotambola lokwa banyama na molili bible ezoloba wana psaume non 91 mama etoba eto wana verset moko ezoya
maladi eleka na molili wana ta maladi etambolaka na molili. Ça veut dire na mbutu eza na maladi etambolaka. Nzambe alobi ni etambolaka. Eza na ba maladi etambolaka na molili ekotelo na ndako boye ekuto na bonza bozu yango bimission libanda. Ndenge ba biso ba cancer ekeya ya cancer. Pe diable a motema mabe. Diable loko aniatanga po minute ya muke mwana bete la bino ngo témoignage na ngozate. Mais na obete bino na vitesse na vidéo mususu. Totanga psaume 69 pour na maladi wana oizoela batu ya pe mai koboma batu ebele pe bato balinkotika nzambe balikotika mabete pour na nzambe nzambe pe obatela bango te nzambe be obatela bana na ye zala mwana na nzambe ozwa protection nzambe soki lelo tokuta te ba telefone mais tokuta na lisusu ata na nouveau Congo ata wapi tokuta lisusu pona lokumu ya nzambe oyo 2023 oui 2023 soki tozwa vague so tokuta nini misel année oyo tobongisa na nzambe apesi biso opportunité grâce ngolu na ye na biso ba oyo totambolaki mabe ba pasteur totambolaki mabe ya ba sœur ba servante boyebi bien surtout bino nyonso wana ngana yebi bino pe botambolaki mabe tu bowela mibali yo pointe mobali alingi te ozokende kobengisa kana ba anniversaire na makasi ozo créer pourquoi isa mobali ozolongola bilamba na miso mobali pourquoi o séduire mobali pour ana nzoto kitoko. Donc botika biloko wana mibali pa nzambe baze beli baza bebo pe baza ya malamu ozomona basi pa nzambe baze beli baza bebo me baza ya malamu. Tambola ndenge ya lingi na ba principe na ye po bozo eloko ya malamu biso nyonso mise en jour à zéro repentance sincère confession toko bongisa na nzambe toko traiter alliance ya sika na nzambe alliance ya kala to suete toko balba bongo to suye yango no bongisa. Donc c'était ça ozomo to bongisa na nzambe to sambela repentance. Yoka okangami mari de nuit aza distraction na yo. Okangami ka nani tongo kotombola nzambe soko peli moto. Yoka nisi soko peli moto. Et comme apena na niveau moko bo ayi alinga simbo bola moki. Bengani. Soko yebite. Pela na moto a prière. Mari de nuit na yo soko akomi distraction na yo. Yango moni boke kokoya siko na ba piège ya ba église o eza na batu belé monde na lobi bosuka mona ma il comprend église o batu baza suivi na yango bavandisi bino na doctrine kaka kindoki doctrine ka coutume doctrine ka ba lié doctrine ka ba démon so ba expliquer bino bi pena awa na ozwa lobi ko so pe lobi côté wana te parce que ba fongole bino porte munene bozo kanza boke zo lobiko eza wana te lobiko eza ta na ndaku na yo moko lobiko eza ta na ndaku na yo moko biso to luki nzambe na ndaku to simbi nzambe na ndaku balie biso bambongo to landi pe bango mais to zui vite to zwa ki bon moite kaka na ndaku soko zo kokate nzamba ko tindelo secours ndenga tindela ngo secours na servante na ye pe molimo mosata bi Rebeka ya aussi sa mission ngana ozo arele pe tongo ozo arele wana lelo na za entouré nga français qui tisanga tanga na se on a orgueil no ba makambo bulu ki la rande si bato ba caresse bien bouger ta dirate gana na ningana na za ko tap so bose mam no yela bino ça que nzambe a permettre osomona zambe oyo okosimbe na ndako soko zokoka te yenda kotindelo lismo sungi bozomona même Moïse azui maboko atomboli boy c'est lui qui est le prophète de Dieu qui a choisi pour na guider peuple naïe atambusa libota naïe même maboko sa nini elembi oui vie de prière koko lembe kiti mais zala na bosolo za na kati ya prière pour nzambe atindo seku comme atinda ki je tourne prophète wana mususu batomboli Moïse maboko soki yo kiti ska vie de prière ba mandoki ba bandi ko longa yo ba mari de nous ba comme ko traumatiser yo besra ba démon des eaux soki ba sirène des eaux ba yesusu mabe. Est-ce que vous comprenez? Ba ye mabe ba entouré yo. Satana ya kapelo kwa nini oyo. Aiko zinga yo na ba démon na ye. Ba so traumatiser omolo kwa nzamba yo kaka oto sambeli mi. Njoko ebite olembi. Soko moni vie de prière ba ndoko kito ba nzoko ba nzambe na za na poso secours na molimo mo santo. Molimo asimba yo. Molimo azade na biso.
na taba Moïse wana so basimbaki Moïse nani alona alona na prophète wana so basimbaki Moïse Saint-Esprit ayaki nanu te ozomona me biso Saint-Esprit aza wana ntongo amoni osambeli ntongo amoni obandika koya boye yawe ya lisungi na yo akosoutenir yo problème ezaki ntongo yo osambela kolobaka nde nini bato mosusu bomona ayebi oloba na koswana neti nga azalaki so natandi yo maloba ya okozwa attention te okozwa attention te nga nafinga yo ozwa attention somona me na losambo nazalaki zéro na vie de prière zéro bandeko bazobeta bafimbo wana baprison na bango okangami bisika ebelebele bazotraumatize na badémon ti okomi na susu omela esu poison pour la deuxième fois cet esprit koba attention mpo ngai eza kaka na suside molimo abi c'est attention ozomona munoko eza biso toa munoko mingi surtout so toloba toa munoko biso bambasi mais vie de prière zéro bonzambe zéro okabela nzambe nini opesa nzambe nini bino bomona mpo opesa nzambe eloko esimba nzambe nde mbongo offrande du prophète offrande d'achat ngai nayebaka makambo wana te offrande d'achat offrande de nini oyo action de grâce action de grâce oyo eleki yo moko aya te yaya bakoso te action de grâce bama okozwa mbongo no nyonso opesa action de grâce soki bomoi na yo oza na masumu action de grâce wana ya eloko te pa nzambe action de grâce ya liboso zwa bomoi na yo nzoto na yo nyonso tumbela ye mbeka tumba mbeka loba nalingaki ekobo nalingaki moyibi nalingaki lokuta nalingaki kodefendre na masumu ndeti ngai azalaki ya mosusu namoni funa défendre likambo funa kosaka yaya esa elo te me nakosi me pa nzambe azwi nini osomona totumba nde biso mo yaya toleka na etumbe mona mpe molimo mosantu oziki ko baposa ya nzoto ekei natuna baposo nazalaka nango ya nzoto wana oyo bando opesanga babulu nakisa bafilme ya pornographie ekendanga wapi ozomona ce sont les distractions nabala ye nabota ye nakomi na 45 ans nabala ye calcul na yo eza calcul ya nzambe te yo yebi to mosu obala te yo ndo ozakana oluka mama libala wana to mosu yo obala to barase lokwa bapol barase bato abongo bapete yaya bakufa babali te baza bajeremi baebele na mokili oyo basi mpe basalela nzambe babala pete babota pete bazala na bible luka rasi na yo tika kose traumatize pamba kolisa bonzambe oyebe sika oza yo mondongo oza na oluka libala omiyebi te oyo oza olongi nano te soki omemela mwana mobali ya bato nini mama na nga oyebi bien na famille na bino mobali akoya na mbongo metonga ye na mbongo bino boza na ngoma amelaka mbongo ya bato amelaka bachance ya bato amelaka betoile ya bato bazongisaka bavie ya bato par terre ya na famille na bino yo ozowela okende kokangama na mobali ya bato olingo komisa mwa bato pauvre olingo komisa mwana bato par terre toluka no badelivrance na biso tokabwana no na balie wana oyoka moto atrouve mwasi ya malamu atrouve bonheur yo mobali banda atrouva yo bonheur ni yo memela totamboli kwa makabu nde totambusanga na banda otambusa mpe na savon savon eba savon oyo to banda otambusa na bakankokolo bato bayebi na bakankokolo basavon ndika ngana ndoteka mpe savon ndika nateka nyonso bamanga sende banguba bispageti mbala sukali ya naluki mbongo ya kokalenga ya kotumba ya ndenge nyonso basa totambusa ville kwa totambusa basava ndika nina otambusa malala na kota na nzelo mabe na bima na nzelo mabe totambusi vi mabe bato musu bakota biso na nzoto babimi na nto yo ozokende wapi ozokende na ye wapi akoya koplike na libala yo yoka na batémoignage te na mbetu na nga libala to nazaka so na lali na santaka 3e personne na mona lokwa to amisato ozo comprendre ngai est-ce que bozo sosola nga bien to luka na délivrance okokota pe na libala boy mobala sepi na moi ça malamu bona zo ye wapi mais yo za malamu okoti na libala mobala mona koka mabe a considérer kama loba note so yo lobi likambo lokwa muta lobi ven abwa ki vene
soki osali likambo yango ezaka mabe maloba noka mabe epesaki kanda kaka asepela na ote osisa poso ovanda na ndako anovanda na ndako avanda su na ndako tango bitambola tambola eza yete eza yo fo biso toluka na délivrance tokangwami tokozokota na libala ngo ovivre pe heureuse yokanisi bato wana balingaka yoza malamu bamari de nuit wana oyo mpe ozomona wana okokende na bango wapi baesprit ya bazo wana soki bademon de zo wana bademon basirene de zo wana tokokota na bango nde wapi ozomona Jérusalem mboka ya sika soki biso torepentir te via malamu ya masumu wana tokokende nango na quel Jérusalem etongambi mpona babulami yoza mobulami yoza mobulami toluka délivrance repentance sincère to bandone via masumu to zongela nzambe apesi biso opportunité wana nga nazaki pe moto amabe lokola pe yo nasali masumu amabe ya komisepelisa nga moko ya ko bimana bana miki bolandi na témoignage bozongaka na un mois to répétaka eza te mpona temps mais masumu nyonso nga nasali wana ozomona mais Dieu m'accorde cette grâce oyo lelo bomoni nga pe boyebisa Rebeka nayeba pe te na koza sere na molonga basere ngai sere ozomona me nzambe apesi ntongo ye motema na mobima akangoli yo asokoli yo asa nzambe ayebi place akotya yo mpo bonzambe na yo vie de prière ekita lisusu te satana azwa yo lisusu te okweya lisusu te ozomona neti nga boye ata natamboli na vie na nga nakutani na tentation ya ekobo lokola nga mona azalaki ekobiste nayebi nzela ekobo elaka sikoyo na osala biloko nini ya Yozefa na ovanda lisusu te nde nazali kovanda mpe ya baosedwi nga na ovanda ntina kwei ate wa biloko wana ezonga lisusu te biloko ya Yozefa yo banga nzambe nzela nde omoni ke oyo olakisa makambo nyonso oyo tula musu yaza yazaza nzambe amoni ke na bangi na respecte ye osomona biso respect eza te tozobanga nzambe te oza servante de Dieu oyebi bien oza servante de Dieu mais faut na dignité bolobani personnalité bino boloba ngo yoka bisika nyonso ya okati forme non to se repentir nzamba na bolingo akolimbisa biso to kaba ba vie na biso yangwana ndi action soki nakita action de grâce na biso yangwana bomo na biso bobiba nsoto na biso to tumbela nzambe mbeka tokanga makanda kindoki te lola ekoya nzamba ye yozaka na kati ya komba ya kindoki otikali kopesa nzambe loko te bandeko pesa ye bilene bible lobi nini mama evexe ye molimo mosantu merci molimo osunga ngai exe moko yebe verset d'écriture pour la tara bible mais mutu comme na biso bino pour nous capter vexe eza place brisate mais ba parole ezaka na mutu na ngai yango bikisa nga na ba prière Bible ezoloba na biso ni soki botomboli mwana na moto nde bokoyeba kombeli capable kota nano na koeleve ye ignorer problème na onde ngai bisaki ngai soki olingo bika na problème ignorer yango ignorer na mari de nuit ignorer nano kindoki ignorer ni loi pe système na famille lokola yo yebi celibat ereniaka na famille mingi yo po lati celibat no komotamba no eza yo te yo za Israël ekolo ya Jacob yo za ya famille wana te yango na loba tolanda ya makila to renoncer na makila na bango yo za ekolo ya Jacob yo za peuple de Sion libota na kolo to amunene to ebele tanga baboya kanga mebino quand même yo ndima ngo linga ngati yo loba olinga ngai ubinga te fo bi Rebeka na lingi yo mingi leki na ngai ne usiku baba bima na ndaku na nga wana baba bima na ndaku na nga pe ndoko zo bima wa ozo kende luke sika na yo e pa ndeko na nga pe ko kende te oyoki po ye pa yebi mabe na ndoko komaka pu ko lia mbongo na ye yebi siko zo bima no bi place na ngara kende yango na babi pe na lia za pu ku miso telio oyoki mais lelo oyo Israël ekolo ya Jacob Esaïe 43 zamba zo benga ngai abi okacha ba mai bibale no za na yo kubanga te naza nzambe na yo ngane na longoli yo na bowumbu wana kilo na miso na nga na lingaka oboli eloko ni lelisanga ya na tangi vexi na obandela ka vexi ebi bitu balinga ote nzambe siko alingi yo siko na obandela ka Isaïe 43 iso nazo lela siko naza touché na bolingo ya nzambe pe Dieu a montré son amour ozomona babwaki linga ba masque bilongi mususu so naza na botala ba video ti to nzambe aloba banda kaka boye okokoma no bia Rebeka na 2023 kobonga mwana na ngai
botala ba video musu nde nakomaki te bozongi na inte bomona video mususu na kaso na ota ba video musu na binzambe ope na ngai vraiment nga nakomi boye okaite koza souci to kobonga na 2023 ozomona nzambe aza bolingo bapesa o masque mekumisa ye ignorer problème wana po ekokomela obstacle po ozangi lola okangamaka na mari deni bakozala lokola totambola na ekobo lokola totambola na via masumu to s'attendre bitumba wana koyena biso mais elonga eza na ngambo na biso parce que biso tokolonga kaka na kombo na Yesu mais Bible lobi tombola nzambe tombola ye nde okoyeba combien mwana na moto combien il est capable ozomona akolakisa oka ba capacité na ye na makokini to mpe ozo akodore ba biso mira Jéricho koyaki na prière eza na bamba komba mosusu ko to ozo dore nzambe na katikati ya butu longa butu mama to sambelaka na butu e banda ona mutu passe lali te lelo mutu passe lali tie kokendaka po lala lisuti nga na komaka ko se reposer pongeza asuti se reposer pona zo ta vision ko se reposer pona naza mutu na kangata mwa miso ata 2 heures du temps ata 1 heure du temps mais bouton on a longueur on dit ngapi ando sanga mutu passe mutu kilo après molimo mosata longo longo comme nazaki na souci pe na rappeler yo lobaki to lala kate to lala pona nini osomona nga lelo so nzamba yena moi dans sa debout ayena katikati ya butu ekokutanga kutu na osambela osomona ye mokabi ozozelanga nisika ya bien na obouger bopona na kale mutu alamuki osomona nsambo pesa ye bilei na ye tombola ye nano komisa ye bapaster bakomema bino ta na badoration te bakoka mari de nous femme de nous nini kindoki ana mpe bakobondisa biso kaka lokola towuta na famille wana nzambe aloba deja na bible ne binemi na biso bakowuta na bapropre famille na biso moko tomoni yango na vie ya Joseph batikala kolinga ye te bakolinga yo te mpo oza ya bango te baobundiso kaka me likolo ya bitumba wana nini yo osalaka na part ya nzambe Nicolas bapasi à Jésus apesi elonga na mokili na humanité alobi tout est accompli. Je vaincu le monde. Voyez mettons bêta surtout soit comme na passage wana abibo bangate parce que je vaincu ce monde na longi mokili oyo. Zomona longa tombola nzambe adorer élever ye. Souvent les actions na salibo na so adorer nzambe tellement na za prison tellement na bango bakanginga balmo mona bando ko bengo. Kota na domaine à louange, na adoration, na katikati ya butu, bando bengo na téléphone. Na bato ba benga kote bando tuno nde nini bonio, ça va. Pona nini bando senti déjà mira Jéricho bando ningana. Prison bando ningana po nini adoration eko kangola yo. Ozomona polo na sias ba ki na kati ya prison. Me ba kumisa ki nzambe. Yo pe kumisa nzambe kolanda kate na prison na lota bakanga na lota na prison na lota baka kota na adoration kota na louange repentance au sali repentance na bien au sali confession na bien au bongisi na nzambe au chercher la paix mise en jour au changer sujet au continue na louange na adoration moni bango kuna bando senti kazi wanezo ningana siko bando bengu papa mbandi bando benga Rebeka boni papa bon siko ne comprendre na nzambe pona niso na kumisi nzambe mingi na so ba pela ki chasser ya tongo ozomona na comprendre que ekomaka ndi lelo oyo na oyebisa bino na sai so na prison na ba na abetanga fimu na buto akobima lo banga na betaka asate lelo koma bayenga pe na za debu et comment nzambe pa expliquer nga moko musuna lali po mwana yebisa bino ezati po bino bukanisa ke comment za mwana na nzambe alobi eloko comment mwana nzambe asalelaki nini pratique moko musuna nzambe abisanga zo eloko bwaka na escalier po baye bavandi wana batelemi wana bwakela bango somona soko koti na bonzambe nzamba olobela yo mwito molimo mosato apusenga bi même ya una tire pakola pene longi ya una tire pe za bien ozomona nzamba za pena lo mso koko yebiswa ebi yosunga so boyebite mais kota na dimension na ye kangama na Saint-Esprit une heure du temps salami nzamba lobito bonde la maladie wana ezoya bonde la kamakasi nzamba vacciner ndi banana yo nzamba vacciner ndi yo lobi awa na kacha ndako ngana servante na yo maladie ya ekota te porte ya okangama ekota te
Ntongo oza na moto ya prière wana présence na ye nzambe otika ote bondela nzambe toluka repentance biso nyonso tosali mabe me tobongisi mpe na nzambe mpe simbi yo mpe bongisa na nzambe bonzambe ya tala ndongo oza ozoprophétise ozopesa bamessage me oyebi ke yo moko deja ke nzambe aolobela lisusu te totikala na bamessage mosusu ya kala nzambe alobaka loko obande kenja yango nozobisaka ndambo me yo oyebi inspiration ezoya lisusu te banzembo ozoyemba wana bokomi koyembela biso ka botalaka ndenge makambo ezokendele okompose mpe nzembo même ça vient pas de Dieu yango bomoni nga inspiration mosusu na banzembo mosusu na ndo oyembela nzambe bando oya banzembo Saint-Esprit mpe anga mpo nga nazwaka banzembo euti lola apenga nzembo na bandi koadore na nzembo euti lola donc eza motu ta yebi yango na nga mona yebi yango te molimo apesi nga nzembo parce que tono azomema nga na profondeur ya nzembo ye mo apesi nga ezokangola nga po ayeba nzembo mosusu na mokili bandeko epola nga na mona moto azoyemba nzembo achilu bapama atuka mpenza na kati ya profondeur bokendaka mpenza me mokonzi nzambe atalisanga ndenge azokota na monde wana mokonzi na moni mama na biso moko tobengaki mpe mama azokota sikoyo natuni yo mpe ye awa ye mpe aye wana ozomona ye mpe akoti awa natali sikoyo bisika wuta na nzambe natali bachanson na ye akala natali bhistoire na ye akoma mpe tioko boye natali ye mama mpe awa nzambe ozomona frère oyo mpe awa sere oyo mpe mibale oyo bakangama bamibale wana awa mpe ozomona nzambe asunga bino miso efungwama biso sino te bwana kokende kaka botika bamakambo kolandaka bilandela moto aye sika bozingi ye moto abimi sika bozingi ye osomona bozala bien na molimo mosantu nayebi ke Dieu akotindela bino basali me bozala na écoute ya molimo mosantu parce que nga kutu ntongo bapesa baprophétie babi na mama yo na nouvelle génération yo ozanga bingai na nouvelle génération naza biwi parmi basi oyo nzambe akotombola ozala na bango baosala yo mpoza soki nga na otala nzambe na osala nzambe na nini nzambe abi repentance te ya repentance yango moni oui eza bien témoignage na ngai ezodifie ezolamusa bato mais soki tobongisi na nzambe te soki bocomprendre te ndenge diable aopéraka keba yo ozokanisa okota lola me oyo otikala ozokomprendre ngai lelo nalobi wana keba bademo baozala kaka me yo longola na bademo ndenge oselamataka na bademo eloko nini yosalaka oyo osala yo kota lola osomona eloko nini yo osalaka oyo esalaka ke yo kota lola apart bademo nde batraumatisaka na koselama te oyo oselamataka na ndenge otiaka basusi na ndenge omonaki nzambe eketide yango na bilo oyo ozala nango so bilo eketide koselama te koza baduti koza sire na yo te siko biloko wana ekoti lola na nini poso ozangi lola elongoli nzambe na nini futo rezonaka Sodome na Gomore ndi esa biso tobanga nzambe babebe bainosa bakufa oso comprendre po Jésus abotami bana bato bainosa bakufa bakufi yaya nzambe aza nzambe asalaka bato kozala te moto osalama mpo kota mfere to osalama mpo na perte ozomona apart biloko wana nyonso nini oyo opiaka nzambe nga Rebeka apart makambo nyonso bitumba nde eyelanga malgré bakomba malgré nde babato babundisanga malgré nde baoluka kosalire nyonso oyo bango baoluka na vi na nga apart ça nani eloko nasalaka oyo mpe ya nzambe lokomo avandi mpe alobi félicitation avandi mpe bonalali mpe balobi Rebeka mikolo na osepelano makasi ozomona mpo na nini nzambe amoni malgré baobundisanga malgré bakomba ezoyelanga na vivaka yango malgré makambo nyonso bakosa bino te bitumba kutu nde bayela dia bakobundisa nde bana na nzambe ozomona malgré makambo wana nyonso nabosana te kobineli na katikati ya butu bato balali nie wana nga na obineli nga bitala boye natie louange nazoadore nazokoeleve donc sikoye mokili nie ya oyoka adoration moko ezomata azomona bazobinela ye akolala lobi faki etika bana classe mais mwana oyo asakrifie pongi na ye po atombola nga po adore nga osimbi ata nzambe osomona
na katikati ya butu nie yo fukami ozoluka ye atalingi nzinga bamoni bademonde bazingi yo akoti bitumba na yo wana position nini yo wana adoration te wana position ni ozoluwe te wana position nini osikoyo wana position nini alors maintenant position toujours position toujours. Ah, maman Rebecca, on a adoration, oui. Maman Rebecca, on a louange, oui. Maman Rebecca, je suis à genoux, oui. Quelle position vous en avez quitté? Au Tchébou. Au raison de ma camoye simbate. Au raison de ce que baninga n'a de beaucoup la bangwe. De bazwa vie. Yo vina au cabo. Au raison de ce que des gars qui n'ont qu'à famille nabino. Au raison de ce que bakoko nabino makabasala. Épée sauvité. Distraction. Diabla kotisio wana fongole leo ba poche. Usolanda ngai. Siko bando mema yo bando otala siko souci bando kota yo. Mawe bando kokota yo. Okomi na baduchi. Nyonso ne bota kabota biloko nzamba lingaka te. Ignorer nanu yango. Position toujours. Soit position moko louange, adoration, repentance na bongisa na nzambe. Zomo ata na balite mais na kota lola. Ata na boti tenga Rebecca na kota lola. Ata na bongi tenga Rebecca na kota lola. Alobi heureux vous les pauvres. Heureux vous les pauvres. Mitu koto zoluka. Yango te cholaki. Banda koto zoluka. Yango na te bukanaki. Toluka bokonzi ya liko ya likolo. Tozo mona makambo na miso na biso me tozo sosola te. Tozo mona makambo. Mais toujours sosola te. Ndoki lokola pona nzela na azaka ndoki. Lokola déjà cibla yo. Apona yo abundisa yo. Akubundiso kako. Akubundiso kaka. Balobi Joseph ye aye. Muloti si bandoto. Muloti bandoto tu bomai. Likolo ya en. Balobi basasine Joseph. Ba bomai. To boake na citerne. To tekaye bango tala bango bazaka na ba projet mabe ozomona to bomaye te to boaki na citerne ba suyo ba chola boloko okomola to na prison te to tekaye okomola ba tekayo famille obimeli ya ba Joseph famille mabe famille na bino famille mabe meyo ozana famille ya bien. Ngana zaki na ba souci ngai nazo banzambi okoko pikola mususu ba souci te déjà pota déjà et pas sous motema déjà lobi eza na ba pota ya munene menza balbini banda makambo musalo ngana baki na zolo bano sala tana bandi musala boy mama boto se repentir na bandi témoignage na kutani na bolingo pe ya solo parmi bandoki bato amalampe basalaka o Saint-Esprit oyo nga mutuna tindi oyo mwana nanga uzumona abengi yo na telefone po pesa yo mbongo te mais po ebiso kaka tolingi yo mingi uzumona oza ya biso toza pembe na yo to bandeko na yo famille na onde yango oyo Rebecca na ndingi yo mesu tu moko na nazwa liboma mungo munene lokola ngai apeka double lokola ngai ye mo pesa lokola bakwesa soka junga na telefone lekinaka na ndinga ko bigi lekinaka bapote bando sani bando kauka soko tali longi na nga sikoyo bandeko to ana témoignage mususu na yo mona ona miso soko zongi na 1 na 2 na ba video wana otali pe Rebecca yo zo mona te ke mwana mwasi akomo ozwa kimia ke mwana mwasi azwi kimia ba témoignage okokai kolela na olela lisuti pona ne sengo tondi pe motema na ngai oyo nzamba lola pesi ngai apenga yo linga ngana bolingo solo ozomona apesi ngai yo alors quoi apesi ngai yo donc kuna ngape na ignorer natali bolingo ya nzambe oyo atali singai natali si famille nzamba telemisi azingi ngana ba servante na ye toujours sambe na nzambe ba soutenir nga po anini na kota na destin na ngai yo za ba mia destin yo za ba ninga destin yo za na ba ninga ya destin na yo ozomona nzambe luka na bosolo to suka awa tika nzambe azwa kembo nzambe azwa lokumu upamboli nzamba bomoi lokumu ezonge pa na ye
to se repentir pe to se préparer pour ma bezoya mais kuta biso toza na position nini position toujours ezali moko ezali adoration tika nzambe apambola bino azala na bino bye